balobaka keno biso ba congolais tolinganaka te ezalaka makambo ya solo. Biso ba congolais tolinganaka te. Biso ba congolais tozalaka na bolingo te. Biso ba congolais susi na biso to suwe na biso ezalaka kaka bato bapanzana. Tolingaka komona bato mibale basololaka te. Tolingaka komona bato mibale bazalaka closer, bazalaka ensemble. Biso soki tokomi komona ka mutu tel na mutu tel basololaka. Ekomi deja kosala biso pasi. Ekomi deja kosala biso mutu pasi. Ekomi deja kotia biso donc na ebite tokoki koloba nini ezaka bongo. Congolais penza aza na bolingo te. Congolais aza motema mabe. Biso ba congolais toza na motema mabe moko na oyeba te bandeko nanga toloba motema mabe wana ezalaka kindoki to ezalaka nini. Salut, 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 chers Boutchou, salut, chers abonnés, salut, chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Boutchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza na memeli bino mama top wato. De l'autre côté, aussi bomoni déjà titre on a libino concernant Zemi yaye moko si la bisalo pomba sen na système moko ya bia bande konanga. Nini zoleka na Zemi ya si la bisalo. La famille avant na kota kutu na profondeur na makamyoso na oti la bino na audio moko audio ka ebandeli et puis tu audio mususu na donc quand les ça l'émission quoi donc yoka audio mususu na pour le moment to yoka na le moko et puis il tokoyeba ndenge nini ya kosala. La famille toyoka audio, on se retrouve juste après. Alors on comprend qu'ils avaient un bateau, ils avaient besoin de Bande konanga audio oto tiko yoka eza audio ya mama na biso mama top wato moko ya ba comédienne na biso ya tongo moko ya ba comédienne na biso oya sekisaka biso oya sepelisaka biso moko ya ba mama na biso oto bengaka toujours et encore 100 kilo makamuni nazo betela lisolo awa parce que ebele ya bato bakoyoka ka audio mais bazoyeba makambute. Avant to kota na mozindo, avant to beta nyonso, avant to lobela nyonso, ekozala nanu malamu na ya ko sensibiliser bato nyonso bakoti sika na chaîne na biso. To yebike chaque fois que to sala ka émission, chaque fois que ba émission ya sike kotaka, bato sika pe bakotaka. Yango na ye penza epa na bino, si c'est la toute première fois ya ko kota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement
vivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo peza to lobela kana biso chaque jour, oyo peza to betela kana biso masolo chaque jour. Tokos makasi bande konanga kande na lubaka ezalaka toujours malamu mingi soki ozolandaka biso zala penza ya kovanda bisika nyonso ozolandaka Etoile Ines TV zwa penza kiti na yo ovanda tango ozovandaka wana tia mwa mai na yo pembeni tia mwa jus na yo pembeni tia mwa sucre na yo pembeni kote mosusu ka ndenge tokendaka kote mosusu pe kaka ndenge tosalaka na système kaka ya Tokos talela pe air na Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to Zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Gavker aye na ba solution ya kilikili, Gavker aye na ba solution ya kafu, Gavker aye penza na makambo kitoko pona communauté na biso congolaise, Gavker aye na lobiko na yo, Gavker aye penza kande to lobaka na ba solution pona lobiko na yo na système moko ya bien. Yo mutobela ka mutu pasi, mukongo sala ka yo pasi, makolo pasi, o e mataki ekitaki. En tout cas, Gavker aye pona yo, Gavker alobi bika na yo libela, bika libela na système kaka moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà, la famille. Ebele ya batu, to mona deja, to yoka deja, makambo ya zemi ya mams. Makambo ya zemi ya mams. Yango nanu avana kota na mozindo kolobela makambo ya zemi ya mams. Na eko signale kandenge boyebi. Chaîne na biso ezalaka chaîne na bana nzambe. Donc chaîne na bana nzambe tobetaka masolo ya batu nyonso. Tobetaka penza masolo ya batu nyonso. Soki eza ya koinda biso pe tokoya toindisi ensemble. Soki eza ya kobeba tokoya penza tobebisa ensemble na système moko kaka ya malamu mingi. Bande konanga, wana na profite na ona pesa bambote na famille Bota Mobimba o balandaka Etoile Ines TV bambote bisika nyonso boza. Voilà, lelo toye na analyse na système moko kaka ya malamu mingi. Voilà la famille, makambo ya zemi ya mams. To ya kovanda, to ya kolamuka, mams akomi na zemi. Oh mams matikiti. Oh ebandaki ekitaki. Oh esalaki boye. Oh zemi kutu. Ya kotia batiaki. Donc ya kolobeza nango ebele. Bato ebele baluba na mama na biso top wato. Ke mama top wato afinga mams. Koloba keno mams akobota kate, mams azaki zita, mams emataki kitaki. C'est loba makambo ebele ya bato babimisa.
lelo oyo kande to mona to oyo kakino mam sazana zemi si la bisala komi na zemi. Alors yaki ko sala ke ba yaki ko inviter mama na biso top wato na plateau moko kandenge zalaka. Batu na ye moi ba question sur ma nyonso et les caca sur les réseaux sociaux. Alors c'est ainsi que maman na biso top wato ayaki ko répondre audio na tiela ki bino na otiela bino lisusu audio bandeko nanga toyoka et après ça toya ko sala analyse na biso kandenge to salaka na système moko ya bien. Avant na tiela bino soki nanu osabonate na chaîne na biso na osenga na yo s'abonner massivement. Soki nanu tia jeune na vidéo oyote en tout cas na osenga na yo tia jeune na ndenge ya bien. Soki pe nanu sala partage te na osenga na yo tiela biso partage bandeko nanga et que ça la biso enza malamu mingi. Alors bandeko nanga na tiela bino to landango biso nyonso ensemble et après tokozonga pona kosala analyse na biso. À tout à l'heure. Alors on comprenait qu'ils avaient un bateau, bazar a besoin de Selon mama top na biso ma top wato alobi yazalaki na problème na mams te. Babandaki ko sulana na bango bien. Toyebi biso nyonso ke mama top azalaka na mwa chaîne na ye wana salaka ba émission ko lamba. Moni mosusu akolamka na tongo lelo na kolambela bino Thompson lelo na kosalela bino makayabu talaka balokele bayibi kolamba balambaka pe kitoko donc ba émission na ye ezalaki ya genre siko soki alambi bongo asali mo ba émission na ye omona mosusu mam satali yaya olambi bien yaya donc apprécier ye quoi mosusu bando sala soki atie ba stati na ye omona pe mam akina ba stati na ye atali na ye makamyo so bando kende bien diku kaka mwa ba makambo ko bima keno ndenge zaboye mama top afinga si la bisalo. Bon, selon ba explication à mama top déjà ebele bato ba finga pe mama top concernant la situation wana je suis sûre et certaine que tant de personnes toyoka déjà bato basalela mama top ba émission pas possible. Selon mama top alobi ye aloba bongo te ye afinga na ye si la bisalu te eza kaka batu o balinga kako panza ka batu parce que bomoni na monde oyo ndenge to vivre eza na batu mosusu bango penza comportement na bango ezala kaka baya kopanza bazala kaka baya kobebisa ata soki bamoni yo keno osola na mutu moko boye bango siko bazo kanisa donc quand ba osolo la bongo donc ya komona moi vérité kuna to ye penza akozwa moi eloko kuna to bebisa kaka yango bomona ka bato mosusu bakota kana ba makambo oyo etali bango te.
ba makambo moko oyo etali penza bango te ba mikotisi. Pourquoi? Parce que baza kaka na posa baya kobebisa. Donc otala pe makambo ya mama top batu o bakotaki batu oyo bakosela ye makambo bamonaki ke non peut-être bayoka que côté mosusu mams alobaka malamu pona mama top peut-être mams azalaka na posa ma top ajouaka na SB peut-être mams amonaka alobaka manasipelaka na ma top boy siko batu wana tango bayoki balobi ba obando kumisa ma top boy pourquoi même si la bisala ko bando kumisa ma top boy pourquoi tika kato bebisa yango bakendaki kokosela ye makambo connaissant ma top toyebike mama top azalaka mama moko ya ba vérité ezana batu mosusu dans la vie na kotala boy kaka olobaki mama oyo songi mama oyo alingi makambo makasi mais ezana ba mama mosusu tali ye boy olobi non mama oyo aza mama moko soki akolobeza akoya penza alobi aza du genre. Donc mama top pe aza muto bongo soki amoni mabe soki amoni muto sali mabe to amoni muto alobi mabe en tout cas akoya na ye na pete nyonso abeteli yango sete. Mais eza pasi komona na communauté na biso batu mosusu balinga bango par force. Donc balinga bango donc bango moko bazomi kotisa balinga biso baina mutu mosusu balinga biso baina mutu mosusu batu mosusu bakomi na bango bongo. Donc bango penza pour que bango bazala likolo bango balekela baninga pona bango il faut basala yango na makasi nyonso bakosela baninga ba makambu pour que bango balingaka bango et osala pasi surtout na côté ya bandeko na biso bato maboke bolingo eza penza te baza na bolingo te to mona kata na côté ya Gabi mosusu akotaka omona ba live akota biloko abimisaka biloko abimisaka yango omona ta lelo ba fan mosusu balingaka lisusu ya Gabi te balingaka lisusu ya Gabi te pona ba makambo na ye oya bimisaka mosusu tokosepela ya Gabi alobaka nyonso mais tango oloba wana ebele ya bato isalaka bango pasi na motema ebele ya bato basepelaka ebele ya bato pe basepelaka na bango te ezalaka mwa bongo siko bato mosusu bakomprenaka na bango te comprendre na bango te ke non makambo oyo ya azosala eza mabe comprendre tellement ke balila ye. Donc eza mwa bongo. Grand merci na balandi nyonso ya Etoile Ines TV. Grand merci na ba onyoso bazwaka temps penza na bango pona kolandaka biso. Grand merci na bino nyonso oyo bobengaka biso, botindelaka biso ba message pona ko apprécier surtout musala na biso na ekopesa bino ba merci mingi penza makasi. Wana na profiter pona kopesa pe bambote na ekopesa bambote na yemoko Linda Bukulu ya balinda na ekopesa bambote nanga na yemoko Madame Judith Diampovisa na pesi bambote nanga na Madame Marie José Chala de partout oyo zolandaka ya bino Etoile Ines TV na ekopesa yo bambote. Na pesi bambote nanga na ba mama nanga chérie wana na moni mama Joséphine na moni mama Titi Sambia na moni qui encore mama Tina Sambia na moni mama Eugénie Zamanga na moni mama Germaine pourquoi pas mama Joséphine na pesi bino bambote bisika nyonso bozali na ndenge kaka ya moko oyo tobetelaka masolo na ndenge kaka moko oyo tolobelaka na biso chaque jour na ndenge kaka ya tokose makasi. Voilà. La famille kandenge tobetaka masolo kandenge tosololaka kandenge makambo nyonso ekendaka na système moko ya bien. Lelo mama Etoile Ines TV aye na mwa makambo après kopesa kosala banalise ya émission na biso après kosolola après ba makambo nyonso mama Etoile Ines TV ayaka toujours et encore na mwa toli na ye oyo alingaka toujours ko partager na bandeko na biso mosusu oyo balandaka biso na ndenge moko ya bien. Toli na biso ya lelo mingi eza concerné na ba mama na biso. Eza na ba mama mosusu tomonaka soki mama abota. Soki mama abota omona
omona soki aboti bana bakomi kokola ata soki abandi olambela papa soki amoni kaka mwana na ye ya liboso akoli mwana na ye ya liboso akomi ata na ba 20 ans omona ba mama mosusu bakomaka na niveau ke soki biloko akolamba eza soki biloko akolamba eza omona mama akolambela lisusu mobali na ye te akomi kotinda bana kende bolambela papa na bino esesio bana bakokende na bango balambi mosusu balekisi mungwa mama aza na libanda azoloba na olakisa bango ndenge ya kolamba na olakisa bango ata soki papa alie mungwa eza ebele soki papa ameki koyebisa mama ke non moni biloko bolambi lelo mungwa eza makasi alobi eza bana na yo balambelaki yo na olakisa bango kolamba mosusu papa ovandaka kimia aokota lisusu te akoloba te lobi lisusu ka bongo mosusu omona pe peut-être mama abandaki ko servir papa vu que bana baza kokola bana baolambela papa na bango bana bakomi pe ko servir mama omona mama avandi na ye mosusu avandeli télévision mosusu avandeli téléphone mosusu avandeli bible azotanga bana balamba pona papa bana baserviraka papa na bango ba mama bisika nyonso ata soki na ndako na bino bozalaka na moto ya misala oyo asalelaka bino ezalaka toujours malamu mingi mwasi ya libala lambelaka mobali na yo quelque soit que bana baza ya kokola à moins que ozate wana eza na bacadre mosusu soki peut-être ozate oza na voyage mosusu oza na matanga ka ndenge ezalaka matanga famille il faut okende mosusu boza na retraite à prière comme kilelo oyo déjà toyebi soki ata boza na retraite à prière okoki na yo kolamba biloko otie yango na congélateur bana bakobandaka ko chauffer papa na bango papa ye na musala ba chauffer mais eosala pasi komona ba mama na mosusu mama aza na ye na ndako avandeli ka téléphone avandeli ka bible aotanga ka bible mosusu omoni ba mama mosusu avandeli na ye télévision aotalaka télévision côté mosusu azosolisaka papa bana baolamba pona papa na bango bana baoservir papa na bango esalaka mabe makasi ba mama bino bozana bizaleli wana la plupart ya mibali en général je peux le dire sur 100% ya mibali basepelaka te mosusu eza na mibali mosusu bakoya koyebisa bino te mais la plupart ya mibali bandeko na ngai balingaka na bango te bapreferaka soki ya kolia eza mwasi na ye moko alambila ye amoke soki mwasi abeli mwasi aza te nde bakoki kondima bana baza bana nanga bakoki kolamba comme mama na bango azoyoka na ye bien te mais soki yo mama ozoyoka bien ezalaka malamu lamba pona mobali na yo ata soki olingi olakisa bana ndenge nini akolamba lakisa bana na biloko oyo bino moko mama na bana bokolia me biloko ya papa ezalaka toujours malamu mingi mama yo olambaka biloko ya mobali biloko ya mobali okoki kotika jamais biloko wana mwana alambango te ezalaka bien te yango bomonaka mibali mosusu bakomi na bango kokima mosusu omilobela mobali nanga oyo tobandaki naye na kibomwana talaka na age oyo akomi kokima ngai mibali mosusu balobaka na bango te mobali place nyonso azalaka toujours na posa mwasi a considéraka ye mwasi atiaka ye toujours liboso bamakambo oyo kenon mwasi nde mwana nde alamba esalemaka te bandeko na nga esalemaka te bamama na nga bisika nyonso bolandaka Etoile Ines TV soki deja okotaki na nzela wana ekozala malamu mingi zonga bongisa zala mama zala mwasi oyo papa abala zala mwasi zala mama oyo mobali abetelaka tolo ata soki oza te mosusu mobali avandi alobi mwasi nanga soki azalaki ekozala mabe makasi pe mawa un jour okufi
mobali na yo akomi ko sepela mwasi wana bando kutu ko garder nga bien te azalaki na ba comportement mabe azalaki boye boye ekozala mabe mingi makasi ngana pesa kananga batoli la famille je sais que batu mosusu ba koya kosilikela mama Étoiline mama Étoiline yo kotela ka ba papa mingi ezalaka makambo okotela ba papa mingi te mais ba makambo mosusu kande to betaka masolo ba makambo mosusu kande ke to solo la ka bande konangai bablo mosusu mosusu peut-être boye bakana binote mais biso kandenge boye bituzaka ba intermédiaire. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution exactement. Jour à le 19 la famille et kozalande somo stade de Martyr. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de Martyr avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de Martyr.